Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. Merci encore une fois d'avoir choisi mon émission Le Plateau de l'artiste. Donc voilà, avec votre humble servante Berika Kalonga, autrement dit Mercure, la bébé de la presse congolaise, la bébé de sa patronne. Quand j'ai dit déjà ma patronne, je vois déjà maman Sarah Kabouji. Donc maman Sarah Kabouji depuis Londres. Donc la femme qui défend maman Nyonso, il y a Congo, na Londres, à niveau à Londres. Donc maman responsable. Ma patronne, je te dis déjà bonjour. Donc, merci. Il y a Congo Winner Télévision. Je dis déjà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Vous ne serez jamais dessus. La publicité Nabino, la sport Nabino. Donc, Nazawa, on a pour les qui s'aiment, pour nous la publicité Nabino. Et puis, abonnez donc, vous abonnez de cité. Donc plateau des artistes ngaye yo berikia. Donc na memelabino ka basango ya bien, na memelabino ba émission ya bien, na memelabino ba news ya bien. Donc aujourd'hui, je reçois pour vous Jericho Betox. Ou loba du tout et de rien. Donc en lobelabino pena Maramou ils appellent ya mozino et batama donc il y a dans les ministres à ranking quoi. Il y a l'obarana, il y a l'obarana donc il y a Boumbarate. Il est déjà là sur mon plateau. Bonjour. Bonjour Mami, bonjour Nabandego tout ya Congo Winner, bonjour Nababonné tout. Oyo baza déjà abonné et puis na rosenga Nabandego bo s'abonner na chaîne oyo parce qu'il y a des séries ici. Ndenge gara ser na biso otoloba ser na biso azana Londres défendra vraiment ba maman, ba femme congolaise et puis Jericho Betox na bino yo chroniqueur, artiste et comédien, monteur, caméraman, yo azana est toujours na musala na ngolo nzambe. Vraiment donc babi aza artiste complet, bien moninga tangi ngo donc aza artiste vraiment complet quoi. Donc les autres solo la moi ma solo vraiment est belé après ça biso bon ba détail il y a monde artistique ndenge zoleka après ça biso ba détail il y a vie artistique na yemoko ndenge Nigeria banda parce que ba to belé misus pe ba ebi ndenge Nigeria banda art na été donc aza wana pour na ko expliquer biso Nigeria banda art na ndenge nini ola muka tongo mo boye okomi na mdo au sa théâtre au tiki théâtre okomi chroniqueur. Non, théâtre ezaki vraiment d'abord avant d'aller au théâtre, je suis fan vraiment du théâtre parce que je suis film à Minelete, je suis penate, ils ont pété pour le français, peut-être pour le français parce que moi je suis moi na pédagogue. Na pas une chose qui vraiment à chaque fois concours il y a français na palais. Mais na bande ko sepela trop na groupe Salongo, Batakinga, Bamulumana Badanga. Mais ambition nangezaka un jour na la journaliste. Parce que nabazaki kota la ba vena biso bando présenter des émissions na ba journal na RTNC en tout cas mandé ko envier bango ba kibambi shinto abatu bazaki belé wana vraiment mais maman nanga moko kapinga ololo que je sali albaka na ngai géri il faut ça là ozala moko ya bazuzi alingaki na sala droit mais nenga ba lobaka jibe mpia na yemba maman to papa ko ponela mwana te et déjà pe comédie nazaki nango pena malgré tout nazaki kokola trop timide trop nazaki trop malili nazaki trop soni mais nazaka sona bois ke loko mo fo batu baseka et na 1997 na entrée à Afdel ma tante oyo azana Afrique du Sud non nazo pesa mbote na Nampoi ayaki kozwanga bigérie na mona ko sekisaka batu mais groupe mo fonga misika yakana kende na memayo o bandosa tete ngabina bandosa tete na ndenge nini ngana yebi na tete tabite groupe mo fonga misika kuna ya jomo balongwe pa muyombe goshi yaka o bandosa tete nde tante na ngawana na Nampoi oza na Afrique du Sud memangai et pas ya premier président nga c'est Guy Chamuzulumbwa o ya utaka pa muyombe gauche nde amemaka nga présenter nga pa na ye abiboye kolisa ye théâtre abanda kosala théâtre et puis première fois na kota na scène abandi oseka deuxième fois na s'adapter mbala moko nde na kotaka na monde à théâtre. Ok, donc Bolandi vraiment moi parcours il y a Jericho Betox malgré à qui n'a pas pena musique mais quand même bah détail naé pour comprendre Jericho Betox idole non c'est ça qui nani malgré bah mema qui yo oui bien sûr mais idole quand même il faut à la peau tant d'autres la idole au tala mutu mo bo apesa ko sentiment apesa rayo ba idée mo bo malgré na nous au côté na monde ngote mais daki na mutu mo pe bana ko pesa yo posa ya usala musala. En tout cas, sans vous mentir, en tout cas, d'abord, avant on a un théâtre, on a envié le Masasika Bamba.
dans d'autres la bango bazo se déchaîner dans scène. Première muta oza ko jouer kizengi ba ve Masasi Kabamba et puis deuxième nangande ezaki ve Tsengo Tsengo ne suka tanga ko jouer bo ya ça va passer wana ya sida wana donc na côté ki pena mobimba kati na ye et puis tant on a ko kota na monde ya théâtre na monde ya théâtre na ye ko ça l'effort na ngaki na kota moi mkepe ve ko rodioko parce que lelo na jouaka tatumuluba moi je suis les premières petit donc na kati ya ba vieux nyonso ba jouera ba luba à l'époque ngala zaki première garçon zo jouer muluba ya mwana muke parce que y avait Tatuka Diombo Tatuka Lombo ve Tatupa Jero persona makufa première mwana muke a oza ko jouer tonalité kiluba c'était moi déjà na groupe Modero na combien na groupe Modero tozo de kana Tropicana na ba 2002 2003 donc na yaki ko kota sikoyo na habité na jouer pe moi muke ve Kokodioko babilo mobo ya kobebisa ba face babilo mobo ya kosaka makambo ezanga zanga tina mais en soi tous les acteurs au bande ko prester na groupe Salongo surtout bana mibali et puis ko bossa na te mama bomengo magaza ki mwana mwasi ba façon d'incarnation des rôles na ye na bande ko mona pena ke magenga naza mwana mobali mais yaza mwana mwasi façon ya ko s'adapter na ba rôle na ye er moko jouer domestique er moko jouer ndoki er moko jouer patron donc na bande ko mona de ke nakende pe na balili wana nga pe na sala polyvalent lokola bango donc mon idole bref basé belé mais muta pesa nga inspiration belé c'est V Masasi Kabamba. OK donc ils allaient V Masasi donc voilà j'ai rien à éviter ba garçon et belé à théâtre bon tout le ba garçon que c'est ba fille dans moment na vie normale bo so amoni que nos vie est simbité ndabi bona tenter non na art soit mon vie si mité na tenté non art yo pe o ya pe na esprit on a té non ngai déjà na 1997 vie aussi mbaté ndengeni naza mwana molakisi et puis na ndako na biso trop koki mabanchik banchik milai bon donc nzela muku c'est là que na mona ala na biso père na biso na mère na biso ba histoire que l'homoso que église té au liaté so tale so chik ta no église bo so chik donc toi qui na père moi très sévère azaki na besoin bana na ba bana molakisi et puis kokota arezaki te que po vie simba qui te yango na kota ki a na 1997 na ebité so na zaki na âge nini na 97 fallait normalement ba le sangana na kota nzala na ndeni donc ezaka ki passion nanga et sengaki na ya na monde art et puis art on a ya na sala effort ya ko développer yango ko sala moi ba recherche et puis nazo remercier deuxième président nanga parce que les lots na Kinshasa c'est grâce à Modero Totokani à découvrir na Brazzaville à jouer na groupe moko ezaki ya ballet groupe moko ya théâtre classique et que je salue ya Neve ya président Sassou parce que biso tozaki comme côté culture il y a présidence tozaki wana bande ko belé lokwa ba François Pingila batika biso ba décor oyo les lots ya ndeko na biso décor oyo mukolo ya kala donc tozaki groupe moko sur côté groupe ba pesio clé ya palais restauration makambu tout ezo dépendre na présidence et dépendre na famille na bango donc ya Modero ya zwanga wana nde ayibinga ayinanga Kinshasa abinanga ya osala théâtre professionnel ya osala théâtre awa ya Kinshasa o lobe ko komiso mutu oyo komona kiza pe na passion na yo eza musala na yo nde ya kinanga awa et arrivé ko ya pa ya Modero abiso to soufa pa ya Modero asaka a instaurera système moko à l'époque tozo répéter na mokengeli azui mwana ya G1 ya ina ayo pesa biso cours azui mwana ya GD ya ina pesa biso cours azui mwana ya G3 ya ina pesa biso cours afuta bango azofuta bango to bazaki payer et puis yango ngai na baka soki ba président nyonso bazalaki na likanisa ya Modero eza malamu parce que ya Modero aneko futa makamna loboyo soko kyo tuni ya yebisao aneko futa tous les bana ba G1 GD G3 ya ina donc théâtre to yekoleza théâtre karaté na sala kaka maboke na suka wana non et puis ce qui est mal na pays na biso to nga sala makamoko kaka Brit au moins un footballeur Brit à la mukine kaka bouna za joueur et si là c'est limité wana alors ça tamo ba recherche mais OK tant on sala ba recherche à part théâtre il y a des cinémas il y a des publicités il y a des makambo belé oyo ko s'adapter nango facilement sur na théorie donc ngai batebele bakansa lokwa na tanga na ina te mais j'ai appris quand même des techniques des normes ya cinéma yango lelo naza grâce à Modero Totokani.
Donc grâce à Modéro, donc gérer na habité. To bana sur au côté sur na kati makambo mingi ba artiste comédien so ba moni non na da comédie ici mais soute na monde théâtre ici mais soute ba mo aussi ma micro pour non lobini te moni problème wana ba te belé bazo confondre makambo trop obi pourquoi bazo ra mutu ya maboke to lo bango na lingala bien mutu maboke aye na chronique obi pourquoi bazo bango chronique c'est l'art de parler, théâtre c'est l'art de parler. Jamais pas cause mutu mo ya ndaku ba ya na yemba mo ba tia micro na caméra o ya mesana na ngoto ebi mutu avana na journaliste be to mona ba TV mais ça il théâtre mais il y a journaliste musala tangeli na ebi so ko tali lelo nombre ya bato ba sala succès na ba journalisme za ba na théâtre na ndo tangelo na monde internet en fait te na monde internet TV na libne Ariette Kajinga dans sa théâtre tanga musu Ariette Kajinga actrice ya groupe Simba wana to e bisko tanga musu c'est Mami Ndondo. Vous comprenez? Donc, na théâtre, animation culturelle, na théâtre, et ça presque ndemo. Na musique, écoute. Est-ce que la musique, quand tu chantes, il faut faire les expressions corporelles. Parce que ndemo pe na théâtre, il faut les expressions corporelles et lobaka. Donc, et ça, on va tenir que moutama boke wana comme journaliste. Et puis, il faut boyer bango. Na ina journalisme ezate. Na ina ezali bazo formé ba animateur. Ba ça animation culturelle. Ce qu'on a la journalisme qui est naïf et puis na katia journalisme et ça va présentateur ti on dirait que gérer compétence ça na visibilité te côté banzonzi na mikime na bino na ko na chroniqueur o banga nzonzi babi esimba mi na ba garçon moro boye babi do tanga bano yo ba elelo tala mama moni premier anini bano ba elelo so ka jouer moi film moro boye atie boye apa super nzamba pc moi chance azu moi jeep amota la bio na musika te nga soko lobi ke nzonzinge simba te na kotangelo ba film o nga moko na komi efuli nga moko parce visibilité zatele chronique ne peso moi visibilité nzonzinge o banga chez Arsifo nga na ndo tanga siko ba nzonzinge na banga na ada fâché tona wana baleki ko luka problème te na baleki wana baleki balandi biso ba yebiki oyo mbiaka ngai moko na nga na lobango ya modera fulanga na théâtre ya Kinshasa mais ngai moko na mi fulo na théâtre ya Poto prévane naza mwana na kolipa modero alaksinga koma bakomaka na koma film ya Mado e fulana batu na kati est-ce que vous comprenez na ko koma bolingo ya bapomba esilaka te internet eza radio te babeta ya Mado bolingo bapomba esilaka te o to mona ndeko na biso pomba joie ba tendresse dibinga ba joie ba karine ya Mado ba joie ngam to na koma yango idée originale ya Océan mais ngam na komi yango comme scénariste toye ba petite à selfie botu na Vincent Toulouse et ça là Ndombini na chaîne première théâtre quand on a chaîne Vincent Toulouse écrit par moi-même naza mwana nkoi na comment ba film belé ba petite amatrice na comment ba film msuku te comment okimanga ba petite rancune et lekio yango no moni no ba épargner on a kati nzonzi trop de rancune nana ko épargner nga moi je suis caméraman réalisateur ba nzonzi na ba boy na ba bi ba no tuna ba film te pour no rancune ndanga na comment mutu nga boya o tianga na film ba benga ko na ba nzonzi te pour wano ministre rancune yo pona no rancune panzara na yo nga ikutu na za première comédien oyo ata comédien bomi mutu nga na yaka na TV na bia bomi yete la même mende na bangonga ba yebit to défendre wana pour défendre bango ba comédien makasi ba yebi lo beta ya na nga joli kalunga abi comédiox yo ata comédien sana mabe au côté la kaka nga bien mwana mama nanga vous comprenez to ke bongisa sima donc ngai comédien mo ta kopekisa nga nzonzi preuve ane nga moko ces derniers temps monter na auto tourner ba tournage belé bagag écrit par Videlo Charlie Nongi que j'ai sali 3 séances ngam na filimango bagag écrit par Marie-Jeanne Bololé 3 séances 2 séances ngam na filimango donazane na misale belé na auto episode caméraman monteur journaliste et moko na se pencher na makambo leti mikolo na zongi sur na théâtre groupe à gérer zongi to beta pe masola groupe à gérer to beta masola banzonzing to sala pe to bimisa pe ba leki mususu oyo pe quand même lelo yo o tiki pe bilembo ndenge lelo nga zaka na fierté ya kotanga bana ngano kwa ba Karine Schengen c'est ma fille chérie ba baby Doncha c'est ma fille chérie nana wele nanga Karine ya Mado c'est ma fille chérie nana président lelo na ya na fula batu parmi ba jeunes ko fula mutu ya passe ya mama
bimisa mutu bo bimisa za passe po biso pe ba bimisa biso pa ba modé mais série wana o jona mutu nzonzinga watanga kombonote aso boya kutanga komona bana na fula petit wana mais lelo biso to yena mwa mutema mala ba leki otanga na ba fâché kalombo baza ba petit frère na biso ba ye ada ilunga to saki ne awana aseka yebi baza ba leki ba ye ko rejoindre biso mais nga le problème nga zakani ba sala na musala biso na bango na to sali film monter l'équipe Moscovitch biso na bango tout na to sali film monter l'équipe e bakata ba couleur vous comprenez na to sali film monter l'équipe la vie est belle na to sali film monter l'équipe vive arriva donc to zana na sima to travailler après to travailler pour bato ba na actualité opena ba tanga bango bato baza na actualité ba tanga po jika tanga mangate na Facebook na ngeza neza na ebito so za mina ngatela Facebook na ngomona e ka télévision gérer ça chaque jour ba chaîne yo eko yambanga pamba so na za ko tela mati ministre Rankine babi ministre Rankine mais na ebité Rankine en pe na kati ya monde art na bino pe na eleki entoura gérer ko betos olobilana makambo yo en tout cas bolingo ezate pour nini pourquoi vous avez pas l'amour entre vous pour nini bozana bolingo entre binoté mo remarquons que no bolingo ezate bozana bokabwani do bosala bosala sala bago bo kuna bango bana lemba bana s'occuper maté bana s'occuper boy pourquoi tout ça te moni koloba bolingo ezate na théâtre c'est archi faux ngana boya non c'est pas archi faux on a mona bo lingana na mbebo mais na mitema ba poison entre vous non poison na théâtre ezate. Je mets ma main coupée poison. Moutou moko te na théâtre atika lokufa na poison. Poison na théâtre yati. Ba otiela la nani poison de konanga mwasi. Est-ce que na théâtre c'est là bon par exemple Ada ba poisonné intel ba poison pour mes anini. Et si ka malamu ezali mabe ezanga kati. Omoni pour mes anini bande comme sou ya théâtre bazali azana makamne mo bo libanda. Azuango libanda à condition na théâtre. Ya mona ça va tout confondre makambo. Ce que ça ma problème non libanda ba holandelo ba problème no ndako. Ya madame ela bandeko na so akufa bo makambo lem so ba problème lupango na bango. Mais ba yoka boyo ba théâtre ba lié. Na théâtre beaucoup famille. Non te. So ko na cimetière okuta ba okunda comédie. Suka moko mais ba tupamba ba okunda bango ebele. Déjà que tout ça trop remarquable parce que tout ça célèbre toi ba artiste mais nga problème na ngezani. Na théâtre bolingo ezali ezala ya mbebo ezala ya nini et puis ba groupe oloba wana ngaza contre lemba te lemba soki ba sala bon ba comprendre que faut valoriser mabele na biso à l'époque na 2002 2003 en tout cas ba star nyo so théâtre belé o ba leki bazaki na lemba preuve nga pe na zaka na lemba parce que nga pe na za natif à lemba na 1986 na vana na avenue Lenda en face na maman beaucoup mais ça lemba à l'époque na tangi na première deuxième troisième na mokengeli papa na nga directeur donc lelo nga pe na ko bundela lemba mais na lo bakango chaque fois toza bano papa sombaki lupango te tozo tambola lupango famille babi bana lemba big ne lo baka donc baba artiste complet donc muté ça là c'est quand on tient polémique pour babi na lemba musenza salakati eza slogan na bango na lemba musenza et dérangera pe bato ebele ezo déranger aza mal intentionné lemba basala bongo omoni pour problème ezanini lemba basala bongo pona balakisa force mo ngai o ngala lo bangala lo na vana lemba te mais dernièrement na auto jouer 7 films ya lemba 7 films et puis eza ba rôle ya mabe te na joué film moko na auto jouer a wana zaki maître spirateur boy na kata temple na ba Batista et les gars kuna couleur télévision côté pas ya nana takaza écrit par Modero Totokani na joué sur film moko ya Blandine Mafuta lopango ba mongo on na mona ka ontina ba CD na ba balabala na joué mobala epela est-ce que ba boyinga le roi girafe na bandal ba ko benga ngati te ezaka ne bato ba tiaka ba attention mabe au moins ta lemba ba s'organisaki ngape na yebisa bato lemba bozela ngape na bouger bino ngape na bouger lemba bobeta li solo wana te nga na bouger lemba na bimisela bango bato na créer to créer bisa wanani na bon na lingala bien na bimisela bango ba te meto créer groupe na biso e bouger lemba to bandotanga Bosco Kanunga azana lemba te ya na changu azaki na biso ngam na bimisa azaki na biso na groupe wana tendresse Kari Amado Blandine Mafuta kuta azaki na mwana ya président lemba ala ngam na biso pomba kui Panzana poani. To panzana te, mutu na mutakoma na ba responsabilité na ye. So
Non, non, non. On va qui ça m'a ramené là-bas. Na kati na biso no surtout en toujours biloko lemba te. Lemba benga biso te. Kasi bato e ba commune musuba amona peke lemba zo étouffé. Moi ba ranki moi c'est César. Ranki neza te bato ba banga lemba baza na force te. Moi na mobala lela pa pamba te. Ba sala musala boti ko zo lemba mabe. Lemba ba sa musala ba ils sont bien organisés. Est-ce que biki na lemba tournage banda 8h. Na lemba nga ki kenda lemba 8h pa ba ser na biso souci bantu. Na kuta pena ba terre 8h ba bandi de tournage. Mais na bandala obeng sa bandi onom suba fanda kuna ba bandala bo ba yana ba tournage ba 11h. Si on a lemba bilo abongo malasima ba obeng sauter. C'est ça discipline obacha. Et puis les mango tanga lemba banan lemba ba formateur minene rock bokabe la bodo. Lemba ya papa ya modero parce que ya modandi bango na TV mbuta masebe ya modé yemoko. Lemba ba Caleb tout kebana. Vous comprenez? Vous avez un gros baleine. Ce qu'il faut pas l'organiser. Pour moi, ami, lemba na nini ya président Massoumou na pardon qu'on rappelle na NTPC voilà. Bango bazala na kati de non kwani. Te bana lemba bazala na NTPC o. Prévenez ya modaza na NTPC. Azaba la poste. Moi na NTPC soki neti matanga. Balati nini ya polo ya NTPC mais lemba pe. Te lemba siko promesse nini bazana poa makasi na kati ya NTPC. Et ça problème il y a qu'on peser. Vous comprenez? Lemba ba peser makasi yango et puis ba sala ngo na côté ba lo baraka président Massoumou NTPC ko lata boye biso lemba tomuntu ko lata boye za proposition ya proposition ba proposer rapé za proposition za rateko biso to ko lata boye ko lemba musenza za tete. Vous comprenez? Commune mususu pe obo sangana ba artiste leti bomoko na théâtre ba Ginola ba Christian Shoga ba ko senga pe président Massoumou. Et ça problème te et ça ne problème ngana webisa bino lemba ba na contérité et ça des organisation ba gesho ingangi baza wana gesho spon baza ba lemba ba s'organiser makasi. Vous comprenez? Donc to tika ko tia attention moko bato batala biso balo ba ki ba comédie ba lingana kate ba bomana na ba poison. Comédie dinaza ndako 5 étages. Vraiment le bama. Na lobby comédie dinaza ndako 5 étages ba ko bomaye. Comédie dinaza na mutuka ya $10,000 to $15,000. O ba ko bomaye. Eza wana eza ba mal intentionné ba papa mana batika biloko wana batika ko bebisa ba ndeko musuna ba fan na bango. Biloko wana esa la bien télé lo ba fan ba komi koyeba na buzoba na biso ba fan ba komi koyeba. C'est pas bien. Oui parce que bino buzoba na bino vraiment wana pe no pesinga pe sous idée. Pour aller sur que vous avez un problème entre vous, beaucoup de famille, si vous avez un problème, vous avez toujours internet. Ils ont des solutions pour la bino. Si vous avez un conflit, toujours il faut actualité de internet. Internet c'est ali et comment parquer. Internet est comment pour biso te pour na bango ngana comment internet est comment parquer et comment maman bokilo et comment papa bokilo ozui makamunyo so ngape na kondana eloko wana nkenga na to wana problème to suki sana ninga ya sima caméra te asalinga boye pani ni zoom na salinga boye pani na ko démarrer yo so kanisa ko bazo sepela no OK tout ça c'est parce que vous avez pas l'amour te mutu asala ngo za kutulika mabolingo te zazo luka base azoluka batu batala eba mone muto malamu. Et ça coûte ma bolingo. So Monique no ba temps wana ba Algérie ba lobele li souté ay avana binzambe na no créer ni bon no côté la zoom. Non lobele no démarrer à l'occasion des riz. Mabe idée on zo bana en tout cas ceux qui batuno surtout bana ba idée oyo ya ko sala banga mabomba tikango. C'est pas bien. C'est pas bien à chaque fois ba monaka tozo ya kana ba internet tozo panzana ka basango oka na bande ko na biso mso akini ba chroniqueuse. O batanga ifasiki na kinia bazwa misala te bakenda poto basala na ba téléphone ba mo tekela ba secret o éviter mikolo zuma azoki mwasi mo boya poto mwasi ngo kuta poto asali boye ba tekela le prix ba pesi $100 ali kuna ba panzi ndeko na yo siko to est-ce que to za suna bato OK gérer na sepela kanoa ato boka yenga te mezo $300 est-ce que bazara sus baza esute comme poto batinde la biso bongo faut que pas machi bola faut que ndeka sangulu faut que ceux qui maya ilia ochali titi na salo lemo to comme na kota bikota kota poni o envoûter mutati ndelombo tala ba biloko abongo batika biloko nezo salir vraiment ngana na mona ini edote Merci Johnson te baso na ba internet baso na balo bo yekuta bwakela ngamba so yekuta sala ki bota kutu yali ngai mobile na basala ngote c'est toujours batama boke biloko wana eza bien te puis ngana kondana nini biso batu ya ba presse o atako to ba beza on leti likamwa ser na biso bakata nande ko nae batu baswana ki na kata tournage
bino bozui boye nango na libanda boki ko tiango pe titre boki ko loba pe ke ba weli mobali. En réalité c'est pas ça. Et ça kutu yango te. Nyoso to na nini ba tia na internet et ça la ba base et zo ba vie, c'est pas bien. Donc chérie ko beto si nous comprendre donc Congo winner né makamu donc ba réalité à boye il faudra na plateau des artistes nanga aime le nabino musali nabino moi nabino berika kalonga donc voilà siko chérie ko beto ko beto no makamu ya carte médicale aux lukaba problème carte médicale aux lukaba problème mais eza pour na nini carte médicale est souki kaka quelques bateaux et pourtant artiste nyonso azana droit ya carte wana parce que boza on a besoin d'éduquer masse faut travailler beaucoup bozo bisa ba énergie na bino pour ko éduquer masse c'est pas facile lelo musala bo sala oyo na Congo ane peut-être bazo ngo na ebité neni ni mena ba pays étranger mo mini ba Nigérien bazo vivre mais pourquoi pas vous pour na nini ba carte wana et souki kaka na quelques personnes et là on ni salemi wana en tout cas nazo pesa kulutu nanga Jean Goubal makambo aloba elobi na émission omoni mutu nyo surtout ba tiaka ye akonza baninga na Congo ye moko na za moumbu do ba tie yo o diriger ba géri mais yo moko na za moumbu ya nini moumbu ya lokoso ya mpata ya mutu apesi o konza wana donc cela veut dire quoi nga na zo information maman Denise maman première dame alobi baye la liste ba comédien aloba ki teke boye langa 102 personnes aloba ki liste ba comédien mais comme les gens sont mal intentionnés balingi bali ambonga mamo livre bali esuna ma Denise esika bakendaka nango to yebite to kutana na bango na ba moto to kutana na bango bazo futela banda ku ndenge mo biso to futela batonga ba immeuble te mais balingi so ba politiser suma mama Denise et puis nazo mettre bango en garde au moins likam oyo na ko kende ko lo bango tina ba chaîne locale botika ko politiser makambo oyebi ke na kingakati wana bomemaka bato mususu baza ba terre te baza ba triste oui ba okota ba memana ba maman ya quartier na bino basala théâtre te ça fait mal au cœur ba relation mo boye à condition étant qu'artiste au cause mon o artiste mo pe azwa hiti et puis ngana comprendre te so bato ba ke maman livre tala bato na théâtre ayebi bato ebele c'est que bato ba maman na ndeni maman livre ayeba bango te nazo information mo dernièrement garçon mo audio mais ba maman na bango quartier babimi bato théâtre tango zo sala bon après ko ya pe menanga gérer tant que muta théâtre to sekanayo et puis moi gérer na lobango ata maman Olive Lemba temi na micro lobi gérer ya kinga kati na oyate na koyate na koyate ngana sala mapona za libanda tango ba okende pona loba ba vérité on loba il y a rien de spécial là-bas. Il est là pour vous aider, non? Azo reconnaître que non. S'il te plaît, azo reconnaître à Koundé la biso batu, à ça la biso batu. Jusque là, banda première loi ya kingakat banda okende. Nani abisa maman livre ça la biso usine, ya ba CD. Nani abisa maman livre ça la biso ba salle de spectacle nani. C'est très important. $500 na ba misuni. O ba dimana, on peut li banda kingakat ba komo tekango. On se le dise. Est-ce que mon toit ça maman Olivier on nous peut savoir mbisi ezamabe faut peut savoir ndobo nde toloba ba ebisa kete maman Olivier ça na mon tema bolingo ko salisa mais jusque là tozo bénéficier na yete tozo bénéficier ka $500 OK na shaba OK na babenga en place ba kota yolo wana kapela bomeli muto zo $500 na kinga kati 3 jours comme le lampiaka est-ce que mbongo bongo pena olo soma na ngelo moi souvenir olo sa na ngati lo mala ata bo pesa ke likanisa malonga te mais lokola bolingo politiser maman Denise carte wana eza pona tous les comédiens ce qui est à condition que batuba s'enregistrer pas via masumu et ça problème te donc et yaki kuna dans la NTPC naebi ba normes za kanini pour osala bongo ba reconnaître parce que nous avons maintenant association moko ozo chapeauté et ça ANTPC donc il faut s'enregistrer na ANTPC s'adhérer na ANTPC ko s'adhérer ça na $15 nga so na vie masumu s'adhérer ata yo moko s'adhérer toi ton groupe na bo s'adhérer ceux qui bo s'adhérer ba komi ko compter bino ba comédien ya mboka ya Congo et ça lokola net travailler na YouTube so ça na monétiser te Google et bioté et ça ndemo pe na ANTPC donc to s'adhérer kuna
soki ba o nyo surtout ba kozo ba carte wana te ngam tuna koza na première bande au moins première bande ça ba beti licence muta kufi nga to ko sala marche to ko marcher pour na contre ba comédie ba ni ba politiser ma maman Denise donc c'est que ça dérape peut-être on va ça le lot ngai ko s'adhérer te na ngina lo baka nini makambu wana ba politiser yango te ba komisa ngo lokola ya maman Olive te bo bango makoma gérard saka mutema lukuna lokola kendaka pa mama ni mama te est-ce que nga géri caméraman, monteur, chroniqueur, na touché à $500 te, na zora $500 na misu na ngate. To musunana so na bimia vous viendre fresh ba 4 ans bona na lié moi parti na ngabo na reliate. Donc ce sont des yuma o ba ngba sa makamo boy. Ndenge mo na sina aucune information ba lobby. Ba carte wana ba pesi na bana na bango ya groupe o ba sali pas même 5 ans. Pas même 5 ans, c'est ça le problème. Ba pesi na bana ya voilà. Ba pesi na bana o ba na bazana ba groupe bazana bana ngo yoka mingi bana basi ba makangu na bango. Bamakangu na bango la place théâtre zobeba théâtre couché mo yoka ba pesi mama kulutu mama kulutu mo sala ne théâtre te me ba pesi carte siko comédie sikoyo leti mutu lokola na moment o ve kokodioko azu carte wana te oyebi Gabriel serna kokodioko pena babi santé ne pesa bien te normalement mutu to ko pesa kutu carte mutu liboso ezayi ezavia kokodioko en tout cas émission pena nazala besoin émission bokoti sanga na ndaku ya ma Denise comédie ya kosunga na minute eza kokodioko parce que asalaka surménage na mutune eza na bien te faut ba soigner bien tu dis que maman Olive a misaka débloquer ka mbongo mais yo poso maman lisusu ma Denise bokene na ka bongo ba maman mi bale ba nzamba pesi biso mais ba comédie tala oninga mona on est ba comédie miso on est ba kanga bango ba kindoki na bomwana na ba famille na bango c'est pas normal. Donc boye kaka na politique moko nire ya ba député balingi bango nyonso ka bango ne baliaka ale bino pe ba comédie ba chebino wana na commission wana bolingi bo politiser maka maman Denise bokoti na nzela nanga en tout cas bino ne bokolemba ngai na kosalela bino be émission tikino maman Denise akobengisa ngana bino afandi sibiliso na bino boye tolo banane boza mite ya malamu te batu loko ba ve sonzo batu loko ba ve masasi wana Nigeria compétence liste wana na kweki na maboko ya nani eza kweki na maboko ya nani te eza kaka maman Denise alobaki boye la nga liste ba comédien donc c'est eza na mutu o ya kokoma ko remplir liste wana pourquoi mais normalement et puis bato na mona ba représenter kunezani NTPC parce que tant on a mon président Lombe asa secrétaire na kata NTPC nazo mona ve masumu nazo mona bato belé mais na boye ko tenir bango pena rigueur belé nazana besoin ngamo pe kuna lobaki na okino sala émission na ve masumu na tourner makambo zo tuna nga soka lobi clair te na ko bete ba mbodi na émission na ko tuna pena mituna oyo ko ministre hanki na ko oh parce que nga na kontra na ba couche nyonso na ko tuna eto so lango bien ce qui pesa makamba lukuta na information nga na oki to ko démentir et puis to ko sala procédure comédien nyonso obi tiango za na comédie lelo bana tiango bazo sala fierté à théâtre makasi bana lemba bana banda partout mokili mobimba mais bino ba kangelo ngo boko komisa lokola ya bino kaka en tout cas boko mona ngana nzela na bino vraiment là c'était géré Kobetox quoi donc il y a bomba te yeso mamweza eza clair au lo ba clair so mamwe peu flou en tout cas sous so bela tant bozo wela ko kezo ba carte est-ce que bobi ke mwana yende ko na bino za malade mwana elisala ngomba lokolo vimbi na mona ki publication na e donc danger vimbi nga na sa photo lokolo vimbi mwana abeli mbasu tala ya munene bambasu nyoso bokanza ateke batama boke mtu babwa kele bambasu ndenge zakana batebele bayeba te mutu muso aswanya nga bwa kyango na balabala soko zana kibonza mete ozama kila faible ozu yango pour leti mwana na moni mutu akobwa kele mbasu na motema mabenini donc bokele na on mbango ya kobikisa leti mwana ya pauvre lisalango mana oh le lazo jouer azo incarner rôle la papa na bo sali yango te bozowela kaka kopesa na ba makangu na bino ba carte wana boamite ya mabe makasi Chéri Bomba donc voilà Congo Winner Télévision donc nde makambo babi mamwa boye bilenga boye ezaka na plateau de star donc yanga bino Berika Kalonga donc na lukela bino Chéri Kobetos pour bikeno makambo o ya carte médicale o il faut que Chéri Kobetos pour yé adala clair so mambe simate aloba la vérité so simbi et simbi donc voilà donc okene musika te po bozana po bozela boyo kayora bosu boyo ki déjà bomoni déjà ndeni ya à éclaircir donc vraiment il faut amour ezala na kati donc et loro biso to sala effort que non amour ezala entre biso ba connecteur ba artiste donc biso il faut to sala vraiment na amour yango no moni que to bundaka pour amour vraiment ezala donc Chéri Kobetox moi question mo bo to komi diana ok na ko chiter aux contiem des familles
naza moi maman nani papa nani aza quantième de famille mona suka to mona liboso nga azali na bala mibali naza mwana liboso toza na grande sœur na biso ya Koko que j'ai sali aza mwana liboso ya famille na biso mais nga lokola mwa mobali na yibaki bokonzi bango nyonso na ye moko bakomona bayana na biso liboso ye donc naza mwana mobali na botami na bandeko ebele na nsima nous sommes à 12 vraiment donc papa na biso azalaki na ye oyo babengaka nani papa biso azalaki na ye polygame donc aboti biso na 3 mamans donc mais moi nabotami na mama kapinga oyo abota bana 7 na mobali moko donc c'est un peu ça. Donc père de combien d'enfants? J'ai raza na bana mibale moi na nga liboso que j'ai sali aosa la bac na Congo Brazzaville bientôt azozala continuer université. Elle a totalisé 20 ans Aïcha Bampeledi. Oh na tiaka mingi na profil na bato bakanisa moi si na ngai. Donc moi ami balé Gradimba ya wana garçon na Pembe wana futur joueur à Real de Madrid. OK, donc marié, célibataire? Je suis célibataire mais célibataire occupé. Occupé bien dit pour artiste belé bo wanga et puis mingi géri artiste na bien ba pour ba si apoto to neni pour rara mon artiste mo wana na moi bien mais moi ça zato rara moi ça poto tellement aussi maman mingi na ba sa poto pourquoi il y a cette différence ba sa poto ba sa kichasa mais na mon mingi bino artiste bo préférer mingi ba sa poto ça ce ko biso différence wana c'est pour ça la biso bon pour anine ça automona si c'est baba la ba sa poto belé botanga bango comme na bango te. Est-ce que ouera si bazara mapata beta tour à potote abeta tour na famille l'art abeta tour na poto mais base pene dakanaki base zakana kini mais sikoyo leti na minute oyo mwana ouera son exaucé na Gladys so mobala bala bango so aza ya Kinshasa abanini azama sa poto bolingo eza partout ngai naza célibataire mais engagé naza déjà na proposante na ngai si tout va bien nzambe soka sali kala mingi te bomona moi te nazo flasher na Facebook kala mingi te boyeba j'ai comme ça bala moi si moko vraiment c'est une très bonne chose mais j'ai question mususu ezali question vraiment ya suka autozo clôturer nango avantage ni na des avantages ni dans un monde à théâtre non nazo ba avantage belé d'abord respect au bat bapesa nga lelo. En tout cas, personnalité basomba ngote na santa qui était on a un monde artistique batu ba pesa nga pena respect za ba place mususu na ko kota boye mutu mususu pa ko teza problème mais ngata na laxika carte na ngai et puis na zo se souvenir na beach na Sera Kabila les pères ba kanga batu ba ki ne kanyi makasi c'est nga na présenter carte na so niveau ba protéger ngai. Donc les places on a comprendre artiste ça mutu munene donc bon souvenir les belé les longs nga gérer ba kontarangai parmi ba responsable la famille so peli kamuza na famille ya gérer tout ça besoin ça la biso boye déjà wana déjà ça ba souvenir à munene et puis lelo mauvais souvenir ezara ki musala ngondenge to sala to senga kaka na ba konza mboka ngai bref ezana na besoin ya industrie cinéma nga lelo il faut tout na question lelo so bati au ministre ya culture et art au sein la ba comédie na ocha industrie cinéma à la place parce que ba Nigeria lelo baza 3e na monde pour na industrie cinéma la bangweza makasi et na yeko zongela likambu o na lobaki mama Denise azuli likanisi ya ko tia ko pesa batu ba carte donc to ko ba assurance maladie lelo to ko 60 ans Congo 60 ans d'indépendance. Si vous avez est-ce que les artistes comédien va la théâtre kala, bozong c'est la motune, est-ce que vous avez une carte médicale pour battre ça veut dire que Congo na kalizaka bien. Est-ce que bazaka na ba carte mais tala likanisa sike o mais ba dongolo miso baza tout autour nango ba pesa bango responsabilité lo roi ba umbu. Allez, bah, ni ba baby sama oh ya ko cracher sur mémoire ya bako ya maman première dame alinga sala wana en tout cas nzambe même nzamba au confondre donc c'est un peu ça. Merci vraiment Jerry Kobietors, merci pour l'invitation na biso ndenge ndimi invitation na biso disposition ton ayo ya ko za na biso vraiment Congo Winner Télévision vraiment épisode merci ndenge ndimi invitation na biso donc mot de la fin na ba tons balandaka yo na ba fanatique na yo mot de la fin pour to kabwana mot de la fin ba fanatique na nganyo surtout au bolinga Jerry Kobietors boya ko s'abonner na chaîne oyo Congo Winner
vous s'abonner pour avoir information sûr, vous pouvez sa confiance dans la chaîne Oyo et puis vous pouvez sa confiance dans la tantine na Pembe Oyo. Donc on peut s'abonner dans la news et puis na lobby ba comédien nous surtout na bolingo. Géra linga bino mingi moi na Facebook na koma ki géri na linga ba comédien na linga bino mingi bolinga te na balukela bino. Tout ça la malamu pour na finga maraliko na bino. Tant ba pesi responsabilité pas mutu moko yeba ko sala lango. Soki ko comment ko luko sala na ndenga 12 na ndenga tricherie ngana zakana na za kwa garder du temple na yo funda yo et puis na suka ka internet na zo bana de émission ya ba télé local awa na loba mabe o eza katina likamu ya ba carte médicale wana. Bambote na ngana wapesa na bande kono so balandinga maître camionnette mbola de sana Simo Kimbangu Rachel Mungenga la noblesse Brigitte Savanet moi c'est star Azastar merci beaucoup na bandeko tout bolanda Algérie Kobetox Koko Panga Sudi merci beaucoup na massa na ya Kati wako etumashi wa mume nuzo matumba bambote na ebele et puis merci beaucoup na tonton na biso zo filmer biso ya Bogar oyo elenge pena moni ebele belenge lelo batemika na balabala bako beta masolo ya musique mais ye azo sala aza déjà engagé na musala na yazo sala merci beaucoup na Francis tu mon ba cher mutabi sanga ko koma PDT ISC à $3000 au rebebisa venir na yo merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, chérie. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, le plateau de stars, donc avec votre humble servante Berika Kalunga, autrement dit Mercure, la bebe de la presse congolaise, Simbi presse congolaise dans ma boucle, et Zali Mercure. Donc voilà, merci encore à ma patronne, maman Sarah Kabouji et Nzambe. Donc merci encore une fois à mon réalisateur Babi Exaucé, mon amour Mouké. Ou bien amour si ma caméra makasi donc so mon ba image aboye na benga kaili sous les bassins du savoir tobi mamto sala donc abonnez-vous massivement sur Congo Winner Télévision, vous serez jamais dessus ba publicité na bino qu'on a bino nyoso zo leka donc bo hésiter te bo benga numéro to solo là donc ba partenaire boya abonnez-vous. Je salue encore mon confrère Dani Kalonga depuis Brazzaville, je salue Trésor Tiba depuis Brazzaville, je salue babi ba ma passe à mon commis balé maman Anisha Bwanda na Jérémy Bwanda, le deux jumelles qui nous défend na niveau ya Belgique. Babi bana basi moro vraiment bien. Donc voilà, je vous aime vous tous. Donc on se retrouve très prochainement. Bye.